bote mingi poko elamu na balanzi nyonso émission lisolo ya Congo bisika biso bizwa mibino otombeli bino poko elamu na ndenge bozolanda émission oyo ndenge bomesa ezalaka carnet stylo na pembeni téléphone peza la pembeni place au comprendre ndenge ezalaka ka bokomi ya message osali ya kobenga te obengi pose utiko leka tozui ba texto ebele tozui ba appel ebele musu botuni pourquoi to rediffuser qui émission ya nini dossier ya Minembwe donc il fallait que notre dossier wana d'être dans le niveau à parlement to mettre to comme na suka po to clôturer émission wana na dossier ya Minembwe na pourquoi lelo na peut-être que pour na musu kozala sango malamu c'est peu musu kozala sango malamu te mettre clôturer na dossier ya Lemera et puis na dossier ya Minembwe na accord ya Lemera mais totika bino boete il y a eu de interpellation et pas député ça m'a pas député national Moïndo Nzangi ministre d'État, ministre de la décentralisation, Azarias Robert Azaya qui n'a parlement a expliqué qui dossier ya Minembwe pas pesa qui point de vue naé à se défendre qui n'a accusation sur la qui porté contre mais interpellateur Moïndo Nzangi député national il a ce là qui n'a été il conclusion na ezala qui karake ministre d'État maître Azarias Robert Kombo na Kaka a démissionné. Mais pour clôturer mission boité. Professeur a retrouvé ça y est 5 minutes. Pas un souci à représenter. Na bandi to ebi professeur José Adolphe Voto consultant permanent ya émission Oyo to PC à 5 à 10 minutes si je pense que ton professeur Okokoka ko résumé biso lisolo ya dossier ya accord ya Lemera et puis na Oyo autour des cas le plus récent et ça dossier ya Minembwe bote mingi professeur pe boyi malamu d'émission bote ndeko Laetitia Louvezo boni nzoto santé ça va kimi anzamba za kosunga na tuna susute docteur Mukwege boni docteur aza bien azaka na boloko na ye na benga ngo boloko parce que azotambola garde du corps liboso garde du corps na sima na kati hôpital moi réunion moko mukeme azotambola bazobatela na munduki donc aza prisonnier aza na liberté te mais aza obligé à vivre ningo wana professeur tozwaki ba ndeno to ba na début émission to peut-être so benga ngo sango malamu to sango mabe po ba mususu ba mususu bazolinga kaka dossier wana Lemera loba maka dossier Minembwe loba maka mais ba chronique ya professeur eza ebele o il faut to découvrir eza karawana te mais le na pourquoi le na moni penza to mettre fin point final na dossier oyo donc on peut savoir 5 à 10 minutes soko kokoka o résumer les biso makamunyo so to lobaki na dossier oyo pina oyo ya Minembwe awa otiko sila awa na assemblée nationale otiko conclure mais interpellateur azaki na ye certifié na explication nyonso oyo ministre d'État maître Azarias Robert apesaki professeur ozaka na 5 minutes soko kokoka koluka ba point essentiel to résumé to clôturer na dossier po lisolo lelo ezali solo mo kitoko makasi atiki malobe pa ya professeur pour a clôturer dossier ya Lemera merci ndenge na lobaki mbala liboso ke ozalaki prophétesse tango bandaki lisolo oyo ya Lemera ça fait presque 2 mois tozobeta masolo ka ya Lemera toyebaki te ke tokóma na makambo ya Minembwe parce que au fait Minembwe eza penza lelo incident tozwi ya Minembwe ça fait soki 1 mois ou 3 semaines lelo yango ndeza ko traduire makambo ya accord de Lemera eza penza expression ya accord de Lemera donc nzambe asala malamu ke tozwa temps ya ko expliquer accord Lemera wana pour nakanisi ke bandeko balandi biso depuis presque 2 mois ba comprendre malamu place autocommune à Minembwe donc Minembwe est quoi comme par hasard et bandaki depuis depuis 1996 ti enyengo eza kokoba na ba mission na bango ya accord à Lemera na tokolo ba ke échoué échoué mbala oyo mais likambo eza no mubimba na kokolo ba ke soko landi ndeko Azarias surtout
ndeko Nyarugabo na ndenge na biso ko landi vidéo na ye no landi interview na ye na ndeko Odia Élysée donc a exprimé mon thème na ye alobi na résumé na beaucoup ça lobby ou bien tokobika biso nyonso ou bien tokokufa biso nyonso donc eza penza ko résumer état d'esprit au bazar nango donc ou bien bondimi biso so bondimi te tokokufa na bino biso nyonso. Et là, les Congolais, ils font des portes depuis toujours. Mais Makambo, ils ont une nationalité. Ils ont une nationalité. Ils ont une nationalité. Ils ont une place où ils ont une à la Mouki, ils ont salué, ils ont depuis 1 ou 2 mois. Moi, nous avons rappelé makambo nyonso auto lobaki pe akeme libosiko musika abimisi na mikanda oya bami oya tango à l'épaule 2 on a sepé na mosala oya sali nyonso eza pona ko contribuer na ko éveiller conscience à ba congolais biso to boy bande ko ba ya mulenge te même soki baza ko kosa identité na bango parce que ba ya mulenge bazala kate baza ba ya Rwanda mais atako ba lengi identité mususu likambo te to yambi bango mais ba sepela ko za ba congolais lokola ba congolais nyonso mais na nyonso wana esengeli tozalaka vigilant parce que so omoni makambo minembo ndenge ntango babalance minembwe na bamboka na Rwanda na États-Unis na Canada bato babimisi ba t-shirt babimisi ba nzembo na studio donc ezaki eloko par hasard tele comment ezali préparé mais intention wana esilité naza ko remercier pe que pona ngai incident on ezaki malamu. Comme on dit, à quelque chose malheureux, bon, il fallait que Ndeko Ribeirwa a se comporter ndengwana pour to yeba makambo e bomba makinase. Donc, bazaki déjà na mikanda pour na commune à Minembwe, to yeba kité. Banoma ki bougumé, ça va congolais ba yeba kité. Ça fait 2 ans, ba to yeba kité. Mais donc, ba ko fanda na bango pe to fanda ki na biso Minembwe se kene na ngope kala. Heureusement que a sali forcing wana nde e ko la misa bato. Je crois qu'il faut rester à la vigilance pour nangai naza koloba polele que méthode oyo babandaki depuis 96 na mandoki na ko s'imposer na mandoki soki bolingi te bokufa Rugabo alobi yango donc au campo mais au campo que lokola bazu yango na politique te na Kinshasa au campo que loba bande so mandoki. Wana président ba congolais il faut tous la préparer que cycle wana nano esilité il faut ba continuer biso à l'état ba sala makasi pour ba solution na niveau wana. Professeur Landaki maître Azarias Roberwa liboso ya ba député nationaux ndenga bandeko apesa ki pe ba explication na ye na ba accusation so ezaki porter les colonnes na ye yo analyse no ezaki non tolba ki a depuis l'émission de réunion c'est ça le kuta. Oh, tolobaki a na émission le Kuta, moi ndonzanga azongi lango eza le Kuta. Thèse c'est fondée sur le Kuta. Le Kuta a polé les que aye koloba na assemblée que yete mutasenga ki ba installer bourgmestre. Mais depuis ministre provincial il y a Sud Kivu lobite, yé mutasenga ngana installé. Moi donc ezaka le Kuta na le Kuta donc bande ko ba former politique na bango, ba fonder politique bango sur le Kuta. Ce que le Koutate, ils ont menace, ils ont mandoki. Donc, place où on depuis 25 ans, mais tous les lika que Nzambe azali, biso tous na bolingo bandeko, to fungeli bango maboko, tous na bo solo, pe to kanisi que Nzambe ko sunga ke bo solo eye banape mboka na biso ezana kimia. Totondi Botondi, n'a bandi 5 minutes en mot pour te quitter. Le professeur Assali est nécessaire à ramasser les points où il est nécessaire pour clôturer le dossier où il y a encore les méras. N'a bandi bamoussou soupen n'engue boloba bozo le barra a continué encore pour le balobango. Je pense que la chronique moussou dossier en nécessité. Point moussou recommé la biso, je pense. Ce que kosenga tozongela tokozongela ndela lobi a ke dossier wana Minembwe dossier les maires les a clôturé ten en réalité nango ndenge bomoni bande ko ba lobby c'est-à-dire que baza prêt na okopesa la parenthèse moko na 96 tant after les côtés bakota awa na ndeko moko azali mokonzi na bango secrétaire général à AFDEL comme on est Deogras Bugera
tant que tu as la classe camarade nanga moko ya mwana mwasi journaliste ake kosola na Azaras na Deogras Bugera moi bino ba basi na musala journaliste elle moko na micro elle moko ba ba camarade finalement ndeko wana congolaise wana akoma camarade à Bugera invité abino ya kapé kotala ngai place na fanda na komisi sa sika na yebi batote na sepeli na yo ya kato fanda to solo ake kotala siko en privé comme ami na grand hôtel à l'époque, na hôtel intercontinental comme on disait. Ake kotala alors Bugera tournier comme journaliste, yo za journaliste. Ndenge to koti be bato bazo kanisa nini, bazo mona biso netini. 96 hein. Moi ça na ABC bato bazo boza ba Rwandais. Tango ABC bo elongi ya Bugera échanger. Alors bi phrase moko à l'époque moi ça to bimina na rencontre na ayako ko ebisa ba camarade na biso. Bugera biso moi wana c'est vrai bazo batuza ba Rwandais. Mais si c'est comme ça en France si c'est comme ça la guerre ne va pas finir. Les autres ont 25 ans. Sima depuis 96 24 ans 25 ans bientôt. Makambo Bugera lobaka ya ngonde za ko vivre en tilelo. Donc makambo yo sona ezala ngo par hasard. Ndenge ya Rugabo a menacé bisobo. Au moins ezamba libosote. Rubero a menacé Congo. Rubero aloba bato ça mémoire courte. Rubero alobi na période de transition tant wazaki vice-président. Il a traité l'état congolais d'un état voyou. Na makambo Katumba. Tant bato ba kufena Gatumba, vice-président en fonction l'état congolais c'est un état voyou. Il est vice-président en fonction. L'état où il a dirigé est l'état voyou. Et le cas n'a pas de ngwana. Les loyaux, Nyarugabo a menacé les Congolais. Mais tout fan a biso et les qui n'ont pas. Mais 25 ans les autres ont zongé là, tous zongé. Merci beaucoup professeur. Mais avant de côté un sujet à l'élo, préoccupation à bateau. Si livre est dans le comité, attends-moi le casa moko chaque chronique a été bimarana ba le casa bateau batanga raté aux ala bien makasa. Toko ça l'effort nenge bande ko baza ko senga on ça l'effort déjà chronique nenge zo ekomami ba chronique mingi otozo beta masolo ezana site ezana page Facebook nanga compte Facebook tena page Facebook so ta ko kana Facebook taper prof voto au comment ba chronique belé une vingtaine trentaine ba chronique auto comment auto voilà ba ko copier en à partir wana mais toutefois ce que nzambe asungi to ça ba brochure pour na bipe pour kotanga appel livre pèse à la passe pour na biso mais ce que nzambe appelle biso makasi pe to bongo lango to bongo lango na ba livre un jour de sorte que bana na biso surtout pour na bana na biso pour surtout makamonete ya blemera oyo bani bandeko bazo sala ba livre ba thèse na bango ba tepse ba mémoire ba ko ba livre ba ça ba film na message à l'okuta sur le Congo et ce qui le lobiso to sala ba film était ce qui to comité après 20 ans après 50 ans thèse na bango ya l'okuta de écotique à la pe ba na biso ba ko kosa mami. Le professeur voto biso moko il faut tout comme histoire ya Congo parce que biso moko tozo vivre lisolo wana ya solo na kati ya mboka oyo lelo tolobela lisomo pe ya kitoko makasi tant professeur atindelaki ngai natangaki ngo mwa ndambo mais na ndambo wana nga natangi ya kitoko les voitures célèbres en RDC bamituka oyo ekenda sango eza bongo penza bamituka oyo ekenda sango na République démocratique du Congo et qui n'a pas sango boité les AKP bamituka tongo moni yango zopesa eza ba symbole moko symbole ya pouvoir symbole ya bourgeoisie symbole ya baba nini ezaki ebele na okota na quantité ye moko nanu a expliquer bisongo professeur les voitures célèbres bamituka ekenda sango na République démocratique du Congo betre personne li solo to lo ba to améliorer ko baté bamituka ya politique. Il y a politique. Mituka politique. Politique ou ekenda sang. En français, les voitures politiques célèbres au Congo. Pour la nuit, tu as commis histoire à ma voiture. Moi, tu as mis ma solo histoire à Mboka, avec ta mini histoire à bateau. Ou bien histoire à ma belé. Mais, et là, comment tu bosses en tant que ma cambo politique.
tant on passe au makambo ya pouvoir ezaka na ba symbole na yango au monaka lelo soki balobi muta komi ministre donc muta komi président de la République ba komi ministre ba komi PDG pour na kolakisa ka zu pouvoir ezaka ba symbole ezaka biloko misato mine ezaka ko la liboso ezaka bureau soki komi ministre ba kwa moni remise reprise ministre ya Sikaye ministre Kalati Kelie kiti kiti wana ezaka symbole amon pa côté ya kwani na kiti wana c'est-à-dire que azu pouvoir kiti ya bokonzi mais eloko mususu ya motu ya pe ezali voiture normalement so mutu comme ministre na ba remise de plus pa c'est voiture de fonction yango ko lakisa ke azu bokonzi et puis bokonzi moko bakonzi nyonso azala roi azala président de la République la ministre à la voiture na ye oui on reconnaît que oezaye yango na to beti masolo voiture parce que ba voiture histoire ya mboka na biso bato ba jouer ba rôle ebelé mais ba voiture peut jouer ba rôle ebelé un peu entre parenthèses le la punda ya Yesu moni punda maka Yesu na Jérusalem beaucoup bete la mino masolo ya Yesu akota Jérusalem faut bete masolo ya punda wana moni bible bete masolo ya punda wana ne bakende ko joyer ezali punda ya bato Yesu aliboke ne ko joa punda boya na ye bake bazu punda baye na ye amati likola punda c'était pas par hasard Yesu abano tambola na eta musu makolo ta musu pe na boato ya pierre mais mukolo wana asepeli amata likola punda parce que azala consacrer lokola mokonzi donc bokonzi ekendeka esika moko na mituka vous comprenez donc ça symbole maka yango wana to meka ikotala un peu mboka na biso ndenge évoluer ba rôle oyo mituka et joie na mboka na biso parce que ba mituka ya lokumu ba mituka ya histoire ya mboka na biso malheureusement biso moto za ko négliger mituka wana l'état za ko négliger mituka wana parce que eza ba symbole minene wana na zwaki temps ya ko beta masolo ya ba mituka esala ekenda sango na mboka na biso mituka ekenda sango na mboka osangisi yango na ba politique na bato tango tomoni moto boye tomoni mutuka boye tokanisi embala moko professeur avant de kota nano obeti okomi lisolo ya ba mituka ya ba politique ekenda sango est-ce que vous occupez temps ya kotambola bisika yango est-ce que na musée national ba mituka ngo pe ekenda sango ezali ti na tamboli naza kotambola ba nyonso za na Kinshasa te mituka misusu ekenda sango za ba province mususu peza na Kinshasa na tamboli ko luka yango ko kanga ba photo pe ko tala yango parce que naloba ya solo que parmi ba chronique na koma pona Congo chronique ya mituka ningisanga mingi salanga émotion mingi pe na bato batanga ba chronique nanga eza chronique o bato batanga ngo mingi à travers le monde na tana ninga na page Facebook wana na koma ba chronique bato na Facebook ba contacta tango ba tango zo mona décompte donc chronique wana soko fungola ngo lelo nombre à part et pas nanga parce que chronique peut bande ko ba journaliste musu ba publier ba réseaux sociaux ba chaîne ba journaux na bango wana na moyen tanga ngo exactement o et pas nanga moko c'est près de 200 000 personnes au batanga chronique wana 200 000 personnes 200 000 lecteurs au batanga chronique c'est-à-dire que eza eloko intéressé ba tebele parce que eza histoire en mboka na biso voiture ya yango o ekenda sango to bandi na wana voiture ya yambo ekenda sango eza exactement voiture ya yambo o ekota na Congo voiture ya liboso da histoire ya Congo ekota na Congo ekota na 1904 voiture wana ezalaka voiture ya administrateur ya Congo et wana Léopold II a joué Congo en 1985 donc en 1904 7 ans après voiture wana ekota na boma voiture wana tilelo ezali bato ba histoire à Congo soké na boma okomona voiture wana ça fait je crois 1 mois et demi 2 mois nazaki na ba Congo na lekaye kuna voiture wana ezali tilelo voiture wana ezali ba image nango ezali eza
au moins voiture heureusement que la voiture a calé et ça na tola makasi et ça ko résister et ça ba rui tout ça mais ezali et ça parmi l'un des sites touristiques ya Boma ezaki capitale à Congo ya liboso hein par Vivi Boma ndenge zalaki alors mais ce fichier mundele wat na Belge le podel atinda kié pour azala mukonzi na Congo et comme Boma ezalaki capitale ye ancestral ikuna alors au moni mindele bayaki na bateau tant bano ya na bateau à voile baye bakomi bakoti makolo net installé bano tambo ane makolo ça tambo na bateau bien na boato après aketiata makolo après azui bateau akei alors mbala liboso oyo mutuka voiture et kota na Congo ezaki monsieur fichier mundele wana administrateur ya Congo après installé nde ayaki nango ayaki na mituka mibale moko ezalaki ya ye moko pe moko ezalaki ya mwasi na ye lelo soki na Boma mutuka wana mituka nyonso mibale ezali oui ba marque ya mutuka na loki me na zui marque te na loki me na zui marque na kasi musala eza musala ko sala mais eza mutuka moko eza on état o bako ko réhabiliter yango vraiment ezali passe na motema soko monango mutuka wana soki ba bengi ba expert bakoki ko compléter ba pièce parce que idée nanga ko koma chronique ezalaki yango wana ba mituka wana l'état a tiambongo a benga ba expert ba ingénieur mécanicien to ba mindele o ba fabriquer ba usine na mituka ba ko ya ko réhabiliter mituka wana pour ceux qui ba réhabiliter un jour ça fait ba trace non peut ko monana oui peut-être parce que un jour so ba réhabiliter un jour écolimo ekoliama na rui type limo pe histoire na biso yango première voiture qui est entre Congo non seulement la première voiture na Congo mais la première voiture en Afrique centrale na mukila bato mwindo voiture à liboso et kota na mukila bato mwindo et kota par Boma na ba Congo entre parenthèses au moins tant on a beti tant on a ça fait semaine au temps on a yoki liwa ya ndeko na biso syndicat dokolo ma ya miso biminga parce que le projet où nous allons qui n'avons pas mituka oyo n'anga qui n'a contacté parce que il y a des collectionneurs. Oui c'est ça. Il y a des comme homme d'affaires mais makambo même on sait pour la Congo des collectionneurs. A sombi a récupéré ba œuvre d'art et belé à Congo pe na ninga qui na tekela un projet wana na kabela un projet mais ce qui moi pas azali na mbongo a somba ba mituka wana où c'est l'histoire à Congo a réhabilité yango pe batiango na ba musée sinon te histoire na biso kodima donc mutuka wana ya fichier c'est une œuvre d'art c'est un produit historique monumental OK et ko ko sambongo ebele bato utaka ba poto bato okoko kende Boma te le bio ça tourisme na Boma 5 comme na mutuka fichier c'est vrai que eza baoba installé ezali ba site belé ezali mais bato mingi ba kapé kota mutuka na mais sotalango eza pratiquement négligé et fanda na sous hangar moko boye image yango je pense image ezali image ezali donc et fanda ba proposant on a c'est à ndako ya fichier ndako wana bano fanda eza ndako moko sur pylône ndako pezali ndako ezali eza ko beba mais ezali donc ozomona que toza na négligence ebele donc l'état ko tia mbongo oyebi na États-Unis soki na États-Unis bafungolaka na Maison Blanche bafungolaka na ba période moko ba chambre ya ba ancien chef d'État américain neti Clinton ou bien chambre ya Kissinger batien beto ba réhabiliter yango donc au moins apenza mutauti tourisme depuis Dubaï akena eka alala na mbeto ya Clinton et ça la elengi pe ekoti simbongo ozomona donc bakoki ko réhabiliter ndako affiché bakoki réhabiliter mutuka affiché ce qui spectacle bakoti lango pe moteur asika démarrer talaka elengo ko sala OK ko tambisa la première voiture du Congo na Boma obeti mo tour na voiture wana otiki mbongo ekoti na caisse à l'état mais nyonso wana Congo est un mboka moko touristique. Obi Congo toza scandale touristique. Mais total la mbongo ezebele. Eh bien total la cas diamant, total la cas or, total la cas minerai coltan alors que place en mbongo ezebele. Avant to koba au contacter tout ça le ministre ya tourisme. Est-ce que vous contacté pour un projet?
n'a qu'au transférer les projets. Bien beaucoup plus politique. Ah, c'est vrai que il doit contacter le syndicat de Kolezari Nebe que pour les passion. Il y a une passion à ma cambo à ma collection. Mais malheureusement, Zamba Sali que Ali moi, j'espère que le gouvernement congolais va être sensible à un projet autour comme la Bango pour réhabiliter ba mituka pour ba détruire un bébé déjà. Mais Moussou c'est ça au bako réhabiliter. Et je pense que le syndicat de Colo n'était pas le seul. Il y a posé la collectionneur, il y a pas œuvre d'art. Si je parle, j'ai bonne mémoire. Anna Jadot peine à Londres, je pense qu'il peut collectionner œuvre d'art. Ici, n'a participé à exposition à exposer qui œuvre nyonso. Oui, banda tata na ya banda ko collectionner na o yepe akobaka ko collectionner. Moi, je pense que peut-être projet si possible pour vous appel large. Bako contacter bato nyonso pas seulement les politiques na bato pena bazana poste bazarana comme Moussa na bango nde yangwane. Je pense que ces projets là sont contacter bato bongo et kozala malamu voiture ya Mbolobi ekota na boma banze suki wana ate kwatika ya liboso te kote na ezaka voiture moko te kote na République démocratique du Congo tozokoba voiture ami balé autobeti li solo eza voiture à Lumumba. Voiture à Lumumba. Voiture à Liboso côté na boma. Voiture autobeti li solo, voiture célèbre, voiture Kenda Sango. Ya Liboso, c'est la première voiture où est côté na boma. Yango eza voiture côté na ngoma Congo belé mais wana eza symbole. Wana eza histoire ya Congo et comme œuvre touristique, comme œuvre historique, œuvre d'art. Yango na pona autobeti li solo. Ya bimbale. Voiture ami balé où est marqué histoire à Congo, tobeti histoire ya voiture ya Lumumba. Pour nanini, histoire à Lumumba, mutumoka attends on a publié article wana mutumoka tuninga a lobby ngo penza à côté la mais bon yo beti Lumumba yango kasavubu bando beta abanota ba makolo te ezata que na exclu kasavubu. Na exclu kasavubu na beti solo histoire la voiture à Lumumba parce que est marqué histoire. Parcours la voiture on a marqué histoire pour nanini. Oyebi tango bakangi Lumumba batsake aba signé en résidence alors membre gouvernement na ba kimaki ba gizenga na ba ministre mususu ba kimaki ba kendeki Stanleyville Kisangani. Lumumba atika na Kinshasa emprisonné. Tango Lumumba moni que makambo zo bebela a senti que azana danger de mort a décidé qui Akima pour rejoindre bande kwa na baninga na na Kisangani. Alors histoire réseau le baquet a se camoufler a yokana na chauffeur ba garde bazalaki ba nokenga na porte en fait bazaki comme bazana résidence surveillée ba garde bazaki pour na sécurité na yeka mais pour na surveiller à mutaboloko. Alors, à se déguiser, n'est peut-être à se déguiser qui n'est pas moi, c'est le quoi mutamusala, ou bien à côté qui na coffre, à côté de la voiture, chauffeur abimisi, abimi na lopango, na mutuka na ye. Version moko nazo linga penza bato kalaba sunga biso, version moko zo bake mutuka wana ezalaki mokongo akoba. Koba coccinelle VW au fait VW là on VW mamutuka za kam konga koba wana ezaki mutuka ya luxe à l'époque ezaki mutuka ya kitoko ya mutuka ya kitoko alors mutuka wana azala inango abimi nango pour Akima version musozo bake ezaki Chevrolet potango abimaki wana ezapo akende Kisangani comment Kisangani géographie a changé Kisangani ezaka place za wana Kisangani ezaka place za dans 2000 km. Alors, Lumumba a recherché à Mutaboloko, à Kimi, à Bimaï Nabutu, il faut progresser sur quoi pour Kende Kisangani. A eu option ya ko Kende Kisangani na Mutuka. Ouais. Mutuka na yoana. Lumumba a Kenda a zwa nzela ya Kisangani par route. Et ça là qui était que amata avion te. A eu nzela abimi nzela ka ne mona route nationale na biso oyo abimeli
njili abimeli bandundu akoti abandi kokende akoti ti kwilu po akende akatisa. Pourquoi? Parce que à l'époque mawana biso yangwana ndeko Laetitia ale tango lumba azwa résolution akima Kishasa tiki sengani na makolo, c'est-à-dire na mutuka ezaki aventure te. C'est parce que kala ezalaki ndengwana avion ezalaki mais okoka pe ko uta Kishasa na nzela ya mutuka tiki sangani nzela wana ti lelo pe eza tracé mais batika yango ekota matiti ebeba pe à l'époque tango azokende wana banzela wana ezaki entretenu par des cartonniers banu comme ça na maboko na bapao na petit lelo pona nini lelo pao ezali bato bazali metoko obokisa nzela te bazela yo se coupe cartonnage manuel. Donc mindele administration l'état a bandé ko insister chaque village, chaque chef de village, chaque chef de groupement a bandé ko organiser batunaye ba bongisa nzela na bapao pe mutuka tata mutuka neti mukongo akoba ezaka se. Mais le moins qui te et le awa lumba akanza penaka akolonga na mutuka wana penaka pa koma kisango mais c'était possible parce que nzela ezala ki nango bien. Mais le lo comme atanji l'état bon te collègue ça peut le lo comme bandundu mais siko po uta bandundu comme Équateur nzela ezali sauté. C'est vrai que ezaki nzela ti sukate donc tronçon mususu il fallait ça na mutuka a comme la place moko boye na balé a katisi balé na bac na mutuka na ye akoka sambula na mutuka na bakoti mutuka na kati ya barke akatisi histoire le mumba ezaka tango akomi na rivière na rivière je crois na balomami kuna po akatisa barke ezaki na ngambo yesiko ayi na ngambo ebala koto barke déjà bayebaki programme na été barke esalaka mouvement ekatisi na ngambo ezongi na ngambo siko tango ye akimi wana na mbangu akimi wana tango akomi na ebale. Malheureusement pour lui, barque ezaki na ngambo ebale. Donc moyen voiture na e kota na barque e katsa ezate. Sikoyo il faut pas luka solution. Tango akimi sikoyo na Kishasa sangwe keke tongo etani bato ba moni lumba limwe. Sangwe keke lumba kimi. Ba konza l'État Rwanda Mobutu apesi ordre bolandaye. Ba soda bazum mutuka babandi kolandaye. Il y a déjà à doki moi longueur d'avance. Comme ce qu'on a na rivière, comme barque zate, comme tant les autres cas, il dit que danger zali, il dit que les arbres ba holandanga, a juste solution musus, bon, to katsa na boîte, ala kimaki ye na mwasi na ye, je crois na moi na moko mibale. Alors moins que c'est déjà compliqué. Yé pour yé to Hollanda. On peut ko déformer biso li solo à lumba te. Non. Pour si baloba super li solo total na TV za yango te. Ko komi penza côté wana. Côté ni. Oh ya kimaki na mwasi na mwana. Ko côté ne ko ma mwa mbilinga. Mais c'est vrai non, est-il que akimaki na mwasi na mwana. Ça c'est vrai. Tant akomi wana ba akoti na boîte. Atiki mutuka pour solution barque ezate. A côté na boîte sikoyo pour akende au moins akoma na ngambo azokima eza imprévu aluka solution. C'est alors que une version veut que tango a côté na boîte comme na ibale a bati mokene ibale basoda Mobutu bakomi amoni aoki mawa ya mwasi na ye abi en tant que mobile en tant que papa ako kendete a zongi place ba ko kanga yango wana. Ça c'est l'une des versions qui est connue. Une autre version veut que Azaki est Moko, mais je crois que c'est la version la plus probable. Parce que ce qu'a porté déjà la boîte, a comme déjà avant, le monde va qui est mine la population. Ce qu'a porté la population, va voir le monde battre. Version sur le baquet, est tellement mine que tant qu'on a un mboka moko boy, tant comme un village, on a qu'un mbangu a télé a fait sa discours, a expliqué bateau, talabnande basalingai, tande bakangingai tout ça, a perdre de temps. Donc après de temps mingi na kopesa ka ba discours nzela permettre ba soldats Mobutu ba rattraper, mais c'est vrai que histoire ba rattraper justement na ebale place il fallait à Katisa. Donc ya wana tobeti masolo ya voiture wana eza
so ko beta lisolo ya Lumumba te ça ko beta lisolo la voiture akimela ki na voiture donc c'est yango tozonga la lisolo coccinelle en moti les akara na tamboli koluka yango na ke na résidence ya Lumumba eza na boulevard ezate voiture eza wana eza voiture na ye bana na ye balakisinga voiture moko eza wana mais eza voiture à sport eza wakakende na ngote na meko solo na bango par rapport na lisolo oyo baza na souvenir te babi ba ebité soki voiture wana eza wapi voiture esuka ika lisolo ya mutuka ne suka ki ne bali soit wana certainement que mutuka ne zongaki mais bon comme à comment déjà dans la position ma bé je crois que au moins le problème en boka c'est ça que ceux qui montent à longwe musala ou bien à un problème dans l'état bilo connaît il faut détruire je crois que bazo qui sont un peu à mutuka wana te donc trace nango ezate to yebi image nango eza bato mosusu bazalaki wana epoka bazana image ya coccinelle wana to benga ngo bongo eza na image wana est-ce qu'on peut pas ko zaka na projet ko bakisamo mayele ko sala photo za na ngona mitu po bato bazalaki na epoka wana bazati lelo ba misusu ko sala forme ka ya mutuka wana te eza na projet olobele on pete te ekozala yango te ata basa mutuka musumu ekozala yango te eza na dimension moko sentimentale émotionnelle eza dimension moko émotionnelle bilamba ya kala bilamba no asomela ba souvenir ebele ata osomi mususu na magasin mais eza yango te eza yango te parce que oza na histoire moko na bilamba wana oza na relation moko na bilamba donc sinon on va falsifier l'histoire donc mutuka na malheureusement ebungi trace nango eza te mutuka ya Lumumba te mutu marqué pe histoire ya mituka ya ba politicien mususu pokomi mutuka ya misato oyo tobeti lisolo na chronique eza Chevrolet ya Moïse Tshombe Chevrolet eza Chevrolet Impala eza marque Chevrolet moko Impala eza Chevrolet ya luxe Chevrolet erwana mbatu balelo so ba Mercedes so bazolo ba n'habite so Cherokee so ba marque mutuka minene o mukonza ko tambola ngo mutuka oyo ya fonction mutuka officielle ya fonction ya premier ministre Moïse Tshombe ezalaki Chevrolet Impala ya une voiture voiture Chevrolet Impala ezalaki kitoko mingi Moïse Tshombe azaki alingaki bokonzi mais alaki pe alingaki luxe alaki penza omoni bato mususu bazi bokonzi alati yango penza donc ye alingaki biloko ya kitoko biloko ya luxe ezalaki par exemple pe alaki motu moko charismatique Tshombe alaki très charismatique souvenir neti moni ntango bauti indépendance baleader bazalaki ebele Lumumba Kasavubu ye mpe azali na kati mais mpona komarke griffe na ye tango mwa mobulu ekoti nani kowela na wana tango ya ye akiti na avion atomboli malette na ye alobi naza na indépendance na kati ya malette ça c'est l'histoire de notre pays donc muto azalaki na version na ye mpona koséduire peuple alors ye habité malette oyo bazo baloba bayebi te indépendance eza nde awa na kati ya malette ça boye bacongolais balingaki babiloko ya ndenge wana emarkaki bacongolais mingi ti wana neti gizenga azolobaki akenda na livre d'or soki azongi na livre d'or te kongo obonga te livre d'or eza biso ntango to balivre d'or to ebana mike tokasa livre d'or eza livre moko ebatiango na or nzoka livre d'or eza kaka n'importe quel carnet n'importe quel registre oyo bakomaka bahistoire basouvenir na kati nde akenda nango akenda livre d'or soki azongi nango te kongo etikala obonga te alors le mot Moïse Tshombe alaki ndenge wana alaki charismatique alaki na voiture na ye Chevrolet Impala oyo eyaki voiture officielle na ye voiture de fonction oyo abanda otambola nango voiture wana heureusement voiture wana ezali oui voiture wana ezali eza na Lubumbashi Impala ya Moïse Tshombe ezali yango moi na bai makambo ya passion esengaka mpe bato oyo bacomprendre mpe basauve histoire ya mboka na biso voiture wana un autre Moïse Katumbi ntango akomaki gouverneur arécupéraki voiture wana aretape yango ata
etambolaki mpe nango voiture wana etambolaki abengi bato bamécanicien baretame voiture apenza 1960-61 donc baretape barefaire moteur so batiaki moteur mosusu en tout cas baretape barepeindre bazongisa yango mpenza ndenge ezalaki mpe Moïse Katumbi gouverneur en place abetaki batour na kati ya Lubumbashi na voiture wana donc omoni eza mpe histoire ya Congo mais eza mpe histoire ya Katanga hein? Eza mpe histoire ya Katanga tu vois un peu le parallélisme Moïse Tshombe Moïse Katumbi Moïse Tshombe pratiquement premier ministre mais Moutasala sécession c'était le président du Katanga parce que si lelo taba Katanga nous les Katanga bakazaka Tshombe va souvenir à Tshombe alors Moïse Katumbi pe amérique ko zongi sa histoire wana azongisi voiture wana en forme atambulisa mais comme pesa voiture akala aparka kiango na kansi so comme na Lubumbashi au moins on aparka kiango à un moment aparka kiango na assemblée provinciale à Lubumbashi na peut so balongoli yango mais voiture wana ezali pour na souvenir à Congo je crois que heureusement Moïse Katumbi Asali Moussala je crois que les Katanga vont prendre soin de cette voiture parce que eza histoire en mboka na biso Chevrolet Impala ya Moïse Tshombe ezali kaka ezali et solo nini openza o ata bana oyo ya bazaki n'époque wana tant ozobeta lisoba ko kokanisa ah oui lisoba professeur azoba ya solo muto kana mukolo mo esalaka mukolo mo moi lisolo ezate Moïse Tshombe non mais Moïse Tshombe a marqué histoire en mboka oyo ya moment on tant obeta masolo ya voiture ya bakonzi on peut s'imaginer que tango ba négociation de salon Moïse Tshombe a un conflit dans Lumumba na Kasavu Moïse Tshombe ayambi ba Belge na Katanga Moïse Tshombe ayambi azo négocier na Nations Unies mon ONU à l'époque na ba négociation nyonso wana na ba rencontre nyonso wana Moïse Tshombe akendaka na Chevrolet Impala donc biso totala kaka mutu mais ba voiture de sala musala ce qui voiture que la moto voiture pour réclamer que pour réclamer que bozo ça va l'indépendance na bino bozo ça va fête na bino menga mutu na tambusa ki bateau pas na ngezani yango no moni il faut honorer la voiture wana parce que ça la misala la voiture wana est marquée histoire en bon on dit que na histoire à Tshombe na conflit entre Katanga na Kinshasa place oyo secrétaire général il y a Nations Unies Daka Majok akende okufa na ndola avion na ekende okoya patanga wuti na Kinshasa po akende bitumba entre Kinshasa na Katanga akende ko négocier na Moïse Tshombe po bitumba esila avion na ebumi nzela mauvais temps akende okoya na Zambie akufi mais dans cette histoire là tout ce qui s'est passé là tant que Moïse Tshombe azo bima azo tambu Impala ok ba mimi Lumumba na Lubumbashi ba ko bomae tango Tshombe une autre version ba ke aki ko tala ce que za ya soloté tango Tshombe azo tambola mutu kanae oyebanaki Impala Chevrolet Impala Moïse Katumbi plutôt na koti na Moïse Katumbi Moïse Tshombe kakate Impala kakate mute marqué histoire ngongeza ngonga bazotungisa na régie ngonge koki kapé na koti ya munazaki emporter na baba solo na mituka obosa ni singa ngonga na komiti na lekisi kutungonga professeur na bandi tozonga poso eleki poto continuer lisolo ya mugu chronique eza mulai na bandi tozala branché toyeba ba voiture nyonso ya ba politique o ekenda sango na République démocratique du Congo. Merci na mibino ba pense bolandi biso toujours ba message de partout na mokili na ba province awa ba msusu bazo koma ba msusu bazo benga bo continuer oya mabe oya malamu bozo le bateau continue mabe to kolongola. Je pense que lisolo ya Congo ndenge bozo le ba si Dieu le veut professeur ako satisfaire bino ako koma bisika bozo linga kende pour beaucoup d'années bino moko il y a d'autres questions pour vous solliciter batunayo de vive voix bon mon professeur je pense que non on va s'organiser et puis même dans les jours à venir total ande ni nzamba ko bomba biso ni nzamba kamba biso
tokutana na professeur ale poko elamu na bino tokutani posto ezali koya. Au revoir.